nga za éviter deux ans réunion bien rouge ils ont nga les amis de Wata dans les coordinateurs Angola mobile Nekisakali wana pongita Dieu merci tout refait mais loba sala rien yerita gouti flambeau ya jeunesse nzambe soki watata nanya kobinisa Congo mais to sur les kanisi ya kosala ya ko enregistrer membre nyonso ya Béret Rouge oyo ayaka na pesi mbote nanga na yemo big boss héritier Watanabe babibana na misala ezosala pourquoi pas Maman Cessé, Lolotte Molicho. On lance un appel à Béret Rouge, nous sommes une équipe forte à Angola. Quel est le statut de Bimi pour l'accès tout ça en ordre? De ce genre de lingwana, amour wana, yo linga Béret Rouge. Okoyanga ba qualité na okota na yo. Moi je suis kitambo na moko. Yemo penza ba osepela. Mokonja boka ba osepela. ezaka ke bato balinga kotambwisa bakombo ya bato ke bazalaka mal éduqué ou comment nasengi merci te na bimengra boss live na gumbami disu pour la deuxième fois Totorina oza danger toyaki na réunion poto sangana poto première réunion ya retourna biso après confinement biso moko toza organiser Béret Rouge awa mosenzi azalaka te bi 14 moindo merci na présence ya Béret Rouge Rabinda. Alors, les na pesi na nzambe merci na nenga bateli biso na nengo moni biso ba santé ba système iboye Batu tout bazozela TSM et l'on a ngana lobelaka batu il ne connaissait pas l'homme pour Béret Rouge ezara AT to bandango na passe na bango un jour to ça l'émission penana yo abundaka et ya buto ya moi na marketing na la te pona wata tango ekoma musala héritier Watanabe qui tete za la souté nangola base ya moko Béret Rouge yango président Gilles na pesa na tele conseil pembeni pour mboka o soza na mukanda te eza passe dokola Watanabe aza mutu moko baza en ordre na mamonio yango biso pe to ça qui est fort na contre sa Béret Rouge miange mi de mozoya Béret Rouge fait pesa makambo soki la team te j'espère moi j'appelle opportunité ezati To bongisi ndako nyonso tuma mutu esili Béret Rouge na minute la ville est calme. taka na bike na sali repli na so mbula ya mabembula ya bisengo non senga pina ba conseil na biso ba tuto balinga héritier Watanabe bocha Béret Rouge maboko bo soutenir Béret Rouge président Gilo Béret Rouge mobile ne moment c'est biso les amis en tout cas la CPL benami Moto nazala qui ensoleillé, aujourd'hui chambre tout en noir, à cause de ton amour, l'envoyé arc-en-ciel. On est beau, news y a bien, de la part de Giras Food de Niance, à quoi la moyenne, autrement dire à Bouni. Bana Kini, Bana Brazza, Bana Angola, Bana monde entier, Bana Paris, Bana États-Unis. S'abonnez-vous massivement sur la chaîne Angola Outmahora. Il y a ingénieur Bravo, wanande bozo ba news a bien boromona bilengi makambo ya lelo. Veut dire aussi on attend ya makambo quoi. Comme on dit Totorina motona tembe. Lelo mvuleza konoka arc-en-ciel boko bima. Area déception. Oyo tindinga na zela tako bazela kaboyete. Moninga na yo oya se mettre en action. Suka se asilisa. Ya wili otikinga. Oh bokozonga etoka bomelanga moto nga jolie mawana komona mokisa zolela pena nzambe balingi pena bolingo. S'abonnez-vous massivement sur la chaîne Angola Outmahora. Ingénieur Bravo. Mbote na bandero nyonso tout balingaka biso, un grand merci na bandero tout oyo bazali partout dans le monde disséminé à travers le continent. Sur le vôtre non du premier lelo ba definga lisusu mutalongwa raté, c'est-à-dire mutalongwa raté na Angola Outmahora. Ah voilà, je vous présente encore une fois Angola Outmahora après
beaucoup de temps. Aujourd'hui, je suis encore à la présentation de cette émission sur cette chaîne. Ça me fait vraiment du bien de travailler à côté d'Ingénieur Bravo. Je vous prie, mesdames et messieurs, de continuer à vous abonner. Français. Quoi. Nous sommes descendus ici à Kassenda chez le sénateur Paolo Toudilou pour voir nos amis de Béret Rouge. Un grand merci. Béret Rouge, là je vois bandeko ba soutenir Héritier Watanabe comme Xavier Lopez 10 match bambote na bino ba venanga ba Desi Kabuscorp président Desi bambote lisusu ba sebele ba Mandela Weston ba tundeko belé ba soutenir et maman Sido le guide na PCP bambote Mifi Yongo Kade Matumona depuis Wambodo Bazé Belé. Alors Béret Rouge y a Luanda Bazongi et nous sommes venus leur rendre visite totale à Ninyango Bazo présenté Bisson à 2020. Je vous avais dit déjà que tout ça l'émission non-stop, c'est-à-dire promotion y a mi ange mi démon photo soutenir Kabandero na biso artiste misé to accompagner Bango au lieu de partager et de continuer les discussions inutiles avec les artistes et musiciens, ça n'a pas de sens. Alors, messieurs et dames, nous allons entrer à l'intérieur. Voilà, nous allons aller à l'intérieur pour voir la réunion totale, interview bango. Et ça, nous allons présenter ça à Girbo Muzombo. Donc, na dédié émission spéciale dédicace à Girbo Muzombo. Et nous allons entrer à l'intérieur pour la continuité de cette émission. Bye. Bani tukutambola na année oyo bana lelo ti fin de l'année que tozoki sur likanisi ya kosala ya koenregistrer membre nyonso ya Béret Rouge oyo ayaka de temps en temps oyo misusu ayaka moi aye dimanche wana oya te misusu mo asali 4 dimanche ou dimanche aye te tovandaki mpenza tokanisi ke jamais tokoki koenregistrer na bango donc toenregistre quelques personnes po baza bamembre effectif pour le moment toza na bango otanga ata mwa quelques personnes po baza bamembre définitif. Jules Molicho comme président, Power comme vice-président, Slam Yanga comme secrétaire, Martin Sil vice-secrétaire, Jean-Jacques Bazola marketeur, Radio Weston chef de discipline, Bonheur La Foulga trésorier, Supérieur Ouatta comme conseiller principal et président. Ici, conseiller Sandra Bassel, protocole, Simone, conseiller, Alain Djouma, membre, Claudie Gouti, relations publiques, Gaston Zamé, relations publiques, Samira Meka, marketeur, Amis Ouatta, membre, Germain, membre, Roland Gouti, membre, Fortuna Gogan. On va avoir membre définitif. Pour le moment. Pour le comité qui est raté. Il y a les lots, le bien été, le bien là, le bien là été. Ils ont considéré bango pénalité. Tout ça, on a ça dans bango. Ceux qui vont regarder, ils vont gagner les cadeaux et les choses, les aladés pour la vie sur le pour un moment qui m'a le merci bien la parole à la présence à la clinique Somalé. Et si je suis la présence des îles, père à la mission, à la mission, à la mission, à la moment à la mission, à la PC, merci la présence des îles, au balai qui n'a eu. Otika balé qui noté malgré place nyonso bato basangani
ozobe ezangaka te mabe ezangaka te président désir yoza papa papa aza moto aza motema monene papa aza moto akabolaka te ezala na biso supporte baerreur na biso moke moke nzambe akosunga tokobongisa ainsi abere rouge tomeka mpe kochange mwa bato tomeka mpe biso batangi ebetisa bato mabaku te abere rouge tomonaki bato ebele bazobatama mingi na nsima bato donc tozali na mposa moto nyonso surtout atravaille ignorera pas de rouge par rapport à ma comportement de biso. Tout ça vraiment on va prendre là nous bien ils allaient amener à sika nous on va la biso nous bien on va amener à sika tout ça vraiment effort il y a pour changer tout ça vraiment effort il y a pour accepter le règlement au lieu de commun malgré la makammet za mabate biso okutani kubetaka sepezaka kama papier za Nous avons des tout le monde a des oizawa na umeli na biso musika respect le kinyoso biso nyonso wana kosa respect biso nyonso za mutu biso tout wana kosa to respect ne kaka ya pena bien na mona ki secrétaire amaki na asaki mo erreur ko matumiso pe baza ayaka na biso mais tosaki bango te na papier wana po tellement le temps que ça qui est réunion bateau tout temps qui a envoyé pe kaka asari province na ayebi na makinyo se ko na to cheka na buku na biso bina ko bina ke sali de na kala to monani kuna no so to zala mo toujours ya bien rouge ouais biso arga oui to nema ACP ni na masa na ma frère tout ça fait longtemps le soir moi Yami Balé, on s'épellera à la membre de tout ça, vous avez ma soeur, ma frère, vous bandi, il y a le roi de bandi, moi on a beau être ici, le bandi il est à zéro. Donc, on est quand même chef bateau le bas, les bateaux le bas, les canets, on a battu les bisous, il y a un porté dans l'environnement, tout le temps, on a monté dans le message, on s'entend, on pense qu'il faut la bêtise et les bâtiments trop. Il y a des valeurs, les relations publiques, il y a même des banalités. Il y a d'autres gens qui sont c'est que sur ma casse, on a bien mis le semestre. Et puis, on est à ma casse sur les gars. Il y a autant de gens qui sont là, qui ont kaki. Tout ça qui est fait dans les wana. Tout ça, on a bien fait ça, moi, je suis tout le monde dans mon corps. Et moi, je suis en CP. Au compte de pas CP. Vous comprenez? Ce qui fait beaucoup de ça, c'est ma casse. Et ça, c'est mon compte de beaucoup de là, pour que bien mon passage me taboule. Il faut imiter ça bien ma casse. Alors, comme conseiller, conseiller, dans mon pays, il faut que ça chance, pour tout ça là. Il faut que mon cas bon pour. Mais dans les rouges, et là, on habite c'était ils arrivent comme remarqué, ils appellent nous ça la correction pour pas la tout ça des fois il y a changer comportement. Et en plus, par exemple, il faut que vous en arriviez. Vous avez un arrivé à attaquer le manque de membre de ressources, vous êtes très différents. Et ça, je suis pénal énormément qui peut. Président Gilo, d'ailleurs, je me bats. Il y a un moment où les amis. En tout cas, la CP, le Benami. Avant le bar, on a des barons. Des choses, des directions. Si on bouge combien de personnes, il doit procéder à bouger. Et le second doit répondre à la présidente, mais c'est le relation à Bino. Le chef en discipline, pour passer à la secrétaire chef en discipline, les porte-parole. D'abord répondre à la personne qui va bouger. Là, il va bouger au poste, il va dire qu'il va rester à poste. Voilà, toza na bande conabison en relations publiques, bande ya béret rouge, toza na général Gouti. Ce n'est plus quelqu'un à présenter, bande tout besoin la pote boye bien na Congo boye bien. Ce n'est
plus vraiment quelqu'un à présenter. Et puis, tous en a star, il n'y a pas à béret rouge. On va avoir une relation publique. Alors, chaque personne, c'est là que fonctionne. Il y a une question. Général, il y a tous les bosso, aux premier sali. Ouais, sali Anondi, premier. Bonne santé. Il y a dans les bons qui m'y en fait. Après le confinement, tout le monde a les sous. Donc, santé, un temps. Voilà, par rapport à nous autres dérangeants qui m'ont manqué, mais par grâce de Dieu, il y a Monique, bonne santé toujours. Voilà. Merci beaucoup. Yastar, Ndeni santé. Ouais, par la grâce de Dieu, on est ensemble. Yo, Baksa Gogana Sourate. T'es Nana Yastar Nzamba Mibale, émeraude. Ouais. D'accord. Général, Yastar, Binomi Balé Bozali pour une relation publique. Oeza Ane Asika. Je pensais peut-être que, tant que tu royal ici sous première réunion à Bino, tu remontes un nombre de personnes et Baki Sami. Mais qu'est-ce qui fait que en 2019, vous allez puis en 2020, vous allez continuer le même nombre d'effectifs aux 4 membres. Qu'est-ce qui se passe en fait? Vous savez, boulot malamouté. Non, premièrement, Ezaki, au moni, tu vas te parler. Et c'est un an que tu as après que tu as parlé, c'est aussi ici. Nous, au monde, on va faire Bayaka, ça veut dire que biso tonga voilà biso tonga na parler sila na noté moi to beng ça ba kota na parler ezati siko ne doza boy to vider pe na parler to bongisi na ko nyonso to ma muté si libérer rouge na minute la ville est calme ça veut dire que on comprend est-ce que OK ba tout pena ba kota pour ma relation publique na Angola ma mérité watanabe so ba bi Glody Gucci na yebi ba tout oui, tu as dit que Glody Gucci a ramakasi, mais effectivement, ils ont bâti sa maté. Il y a un problème. Est-ce que tu nous assures qu'après réunion, est-ce que réunion prochaine, Batu Barozala? Ouais, il y a un premier. Moni, Béré Rouge Nezawana, Baya Nangamo, Benga, Général Fantôme, Bayabi, pourquoi Benga? Il y a un ninga qui a na Tudilo. Ngana signaka makambo ba danger pour la mama Béré Rouge oyo na lingaka nesiko oteneni moni ba payo ba yaka lelo ba rokuta ba défaut na bisoté et c'est ngena to bongisa nanu wa to bongisi na biso ba to ba roya ba kuti déjà que la ville est calme, ça veut dire que exact tranquille au monde que deuxième réunion ko to sala so ba bengisi appel pas présent Gilio na ba Pentecôte na ba présent Désir au monde ce que nommé à batuningi ba ozala pena ya seyo. D'accord. Glody Gucci to orienter sur la mingité ko kende na openante na moni balo benga au moins trop parce que Zebiso Yastar. Quelles sont les stratégies au mettre en place yo na ndekona Glody Gucci pour batu prochainement baba kisama effective bakisama na ba membre parce que mi ange mi des mozo yezo senga marketing et promotion à ma casse il faut vraiment effectifier bakisama. Ouais, premièrement, merci pour la parole. Effectif, il y a Béré Rouge. Ils ont été créés il y a 3 000, 4 000 noms. Bisso relations publiques, quand on dit relations publiques, c'est une question. Tout ça, le là-bas, charge, il y a le roi ministre des Affaires étrangères. Lorsque tout ça, quand il y a relations publiques, tout ça, la relation, staff, tout, il y a Angola Mobimba. Ce qui est en Angola, tout cause, il y a plus de 755 staff, il y a héritier, Watanabe, dans Angola. Mabor, staff héritier bazali. So bango tout bakoya ate ya wambo bazali. Kabinda bazali. Tokoya ate surtout tokutani réunion non. Lorsque tokutani réunion biso ne ba relation publique relationniste ya groupe. To me la bango message. Biso ne to capter au pesa bango message s'il s'agit que barbecue ou soit manifestation mo ezali héritier, nde boromo na batona tout bayaka eza à travers communication na biso. Oza uniquement réunion ba membre Yastar nazo na éviter ce qui osent comprendre nga. Oza relation publique oui. De l'autre côté, aux en a raison par rapport à Nini Nango qui a approché Banderona Binonio, surtout à staff, bozo ça la force artiste moko. Mais effectivement, un relationniste à Zape Mutu Oyo, à Salara que Makambu et Poussanape et Mata. C'est-à-dire, nous avons tout le bel comme un nombre effectif. Il y a groupe Nabino Béré Rouge parce que je ne parle pas d'autres groupes. Tu as vu que Béré Rouge Awambo Bazali, mais toi Béré Rouge Awa, il y a Luanda. Vous êtes une force, héritier vous aime tellement, tout le monde a ma publication, il y a ma Béré Rouge consort. Mais il faut tout le monde a évolution, il y a star, stratégie
oyo bokoki komatise la bato bosololi yango te bosololi yango te? Stratégiquement eza eloko moko toki ko publier en public te wana eza eloko moko surprise parce que stratégique et ça maintenant en clos après to bimission en public. Stratégie on est entre nous le membre du Béret Rouge et du membre du staff, il y a les amis de Wata. On a stratégique Nabiso. D'accord. C'est tout. D'abord, si Rebiso, Glody Gucci Poto Club, si Rebiso qui est réunion prochaine, Batou Baozale Bélé. Wana ezalandomi. Biso toza bato basheyo. Tu as une caméra. Caméra ou c'est trop dire. Il y a pourtant il y a un Béret Rouge ni makambo. Que pour bato basheyo wana nalingo kosala ba manga mwana sous-souté parce que moni biso Béret Rouge attaque des champs on ezalaka mabe. Donc muto oya na Béret Rouge faut za na ba qualité na ba norme. Siko ba norme oyo za na ba Béret Rouge na bato ba roya. Est-ce que bakozala pena bo amour biso tozalaka nango? Non mais bino tombo ke ne repousse à pemer na ba onde boye ba biso to na ba question. Voilà, pour Béret Rouge c'est ngaba norme oyo biso tozalaka nango na kata la team. Voilà. De so za na bolingo wana amour wana yo linga Béret Rouge. Okoyema ba qualité na okota na yo. Yango so de n'importe qui te ngo zwa libana poto kota na kati. Pour tokozwa mbuma mo boy to yino na nenga kati na biso esani bomba ma complication. Donc, il faut appeler un esprit. Okay. Voilà. Merci beaucoup, merci. Sur le champ, mesdames et messieurs, tous en Jires, malgré voulu trahir Bisso santé, et ça vraiment bien été, donc à trahir Bisso, et puis tous Alina Gigi Arabiola. Donc, Bangomi Balé Banderona Bisso, Sali Jires. Non dit, Sali. Bonne santé. Ouais, Pepele Nangolo, Nzamba Obatila toujours. Tout ça bien. D'accord, et donc mon nana. Na beaucoup aux amusicano de Yosano la corona te. Arabiola nde na mona kala ndera dans la corona. Arabiola ça va? Ouais, ça va. Ah oui, bien kala fort mon frère. Qu'est-ce qui se passe encore? Mais moi avec toi on est de la même famille, de la FCC, on se voit. Il y a un côté qui est dans la FCC, je salue Paulo du Santos Guerrier, Ben Willy le Gabonais, Bodi Matadi, Alvej la Poule, Gabissonne, Bassentir, il y a FCC. Alors, avant de passer, je reste. Parole, Naya non n'est pas Arabiola. Arabiola, Boyambi, je reste indéni. Je reste. Posons Nanaï, Boyambi, indéni. Pour la première réunion, il y a Béret Rouge, je reste dans ma belle. Boyambi, indéni. Ouais. Qu'il est d'abord, il est mon frère de depuis bon. S'il vous plaît, Rabiola, loba lingala ko pardon, loba via lingala. Te loba via lingala, so ling français en fait, Jires à la frère nanga depuis mais lui-même il s'est dirigé, il a voulu ko tika biso na ban kindo kinangande na zalaka na lokai jour na yambaka na boîte so kaka. Olora Jires. Général Azab, général Ayebi mamna ça na lito il joue en Glody pas autre les cas où il était présent. Na mbaka leli sans la main ce qui tanga pour le monare a na lela kolela na ngana nden zamba yo kango bombe biso to abato kisi to ndima kisi na biso to ndima biso to ndima kisi na biso alors envoûtement ma miso na ngana et voilà je reste et puis voilà to yambie na mtima moment ka ba Béret Rouge ba jeune à lire ba jeune homme bien to rapena ba serre na miso ba lirante ya mabe. Donc, tu as bien des cabomoni, donc, puis voilà. D'accord, album Mi Ange Mi Demozo Bima déjà. Bah, garde-four ni bino bozo na kata Angola à pona au sala parce que tu es barake ba finaka trop promotion ya wata na kata Angola ba boîte ba staff ma monsieur belé. Qu'est-ce que vous avez pris comme stratégie pendant ça marambo pour na tenir bon devant ba obstacle? Bon, en fait, la team est à administration stable, structurée, donc. On est là, toujours se rassembler de temps en temps, de jour au jour. Toujours, bon, ça va garder four, c'est pas encore prêt, mais on est déjà. C'est pour là déjà bientôt. Donc, Bisso déjà, côté Nabisso, il y a la team, Tozara Bajen. Là où il y a des jeunes, ils ont rapide, donc il fallait arrêter et les cater. Donc, tout, c'est l'album, tout, c'est la. TSM, et il ne connaissait pas l'homme. Voilà, parce que l'homme n'a TSM. Donc, merci à Belé, non des premiers. Et celle va 4 mois dans mon nom, les lots qui a pu héritier, donc ça fait plaisir dans héritier. Merci beaucoup, Guigui Arabiola, Royeb héritier. Jires,
la foudre. Oyoki maloba ya Guigui ya Rabiola. On se rappelle une émission na Tunakayo. Est-ce que bande komona na Guigui obitete bande komona c'est mon frère Zorando le lisaraye envoûtement. Koyoka ya lobby, c'est avec son cœur, tu dis quoi? Ouais, c'est tout à fait normal. Guigui ya Rabiola aza yanga me a parlé à Tongo. Ngana ye aza parmi bateau bando contenga déjà ba soda ya la team. Ngana tozaki à l'étranger, en dehors ya Angola, en dehors ya Congo Kinshasa. Ando bisanga déjà que yoza na orchestre na biso. Joute au salle orchestre. Wana la Polga, monsieur le chanteur que je salue. Na longola Linette, patron des patrons, boss des boss. Totori na motona tembe la Polga. Ouais, waza patron na biso. L'homme a mis Ange mi démo. Avant on a longwa maison mais déjà ba Guigui bando e bisanga déjà que yo a mission na biso. Pour na zaki mission na bango na yembela bango place to salaki na bamboka wana. Question na vandi bono yemba ba Guigui arabe bazawana ba cédé que wata kulele ya mboka na PC bambote. Ba kisi ya mboka tonton kisi. Donc tant à mon que na longwaki et ça qui passe to kutana na Luanda to zaki ni je crois na Ilia. Abisinga départ na ça nga bien ti. Yo za mon palin. Quelle que soit la condition, tout, il faut être patient. Pour yo, to poktaro na ker. Wana batu déjà na sentir déjà ya goga yo za dana batu eza ki bateau eza ki ayo. Alors ngamo pe na tala ki na moni ki nante na choka bana mai. Tant pe na une décision na zonga ndo moni ka ki baya ba fongoli motema na za bienvenue donc décision ya ki na envoûtement. Ba envoûtement wana eza ba bilomo ya kaka. Mais oui, ça va effectivement. Au moniteur aux place na yo moko boye chez yo. La femme prodigue chez bango tweza. Ba olia ba omela mais ya bi ATP changa na muke na ngana bima na kende. Akepa ke luka na bandengene mais tango isimbi na ngo totali ke note pe na nga kufa taza vivant et puis na makambo. Donc reculer pour mieux sauter. D'accord. Dans les bons sens. D'accord. Pas dans le sens où que non, zone non, reculer pour mieux sauter, voilà. Ça existe. Papa, tous les hypocrites, c'était. Oui, puis ça a héritier des hypocrites, c'était. Merci. D'accord. Il y a vraiment reculer pour mieux sauter, c'est bon. Alors, je reste. Dans le test moro yemba vocalement salaire en émission. Ah, Soso. Histoire à Soso. Soso là yolo koki na mongongo na ba mixali wana pongite. Loba loba sala sala. Soso kutalia keloko koki na mongongo na ye. Taba pe kutalia ka na molai ya singa na ye. Ba mekisaka. Obiga so cameraman au baluka vraiment zwande bandeko ba o sepele sala nga bien quoi. Tant azo yemba ba bazo sepela ba obeta ma ba beza ba libanais. Oh zasko deuxième version après ba libanais toza a na soso. D'abord consommer non soso ba libanais et c'est comme il rappelle. Mais alara déjà. Mais toza non na soso. OK. Soso kutalia keloko kokina mongongo na ye. Bamekisaka liwana pongita Dieu merci tout refait mais loba sala rien yerita gouti flambeau ya jeunesse nzambe soki watata nanya kobinisa Congo zambe soki watata nanya kobinisa Afrika bana Congo balela wata babere rouge balela wata yedesika bushkora lela wata Xavier Lopez Dizamache Mandela Weston alela wata Manase Mukoko Bobo Belo ya lela wata Mamote Sido Sandra Mbo donc Gilles Molicho na moni Guigui Rabiola Cédric wata na basé belé babere rouge Glody Gucci le général na moni Rade Weston na moni Bonheur na moni Yastar donc basé belé je reste na bien yado anelo kone mo boy obige yado mamanga na la lite mamanga na la lite butumo bimba yado c'est rouge akala mais ero ba peso balar na émission butumo bimba yado se konyoko la ngai mi fi ongo ya ko mi fi belela na mi fi ongo ya na plateau kabela yo na plateau ah mi fi ongo na pese ba mbote bele ye les jours amona nga na ki réunion na ba moninga ba na ba Roland Goga ba moninga ba ah surtout Roland Kotsaki maman esprit abien na ko glacer mabe mais tele misa mi fi président des Ibo tele mara président mi fi ongo pese lengi nongi azolela
Nazana boss Junior Mawete Likolo. Boss Junior Mawete. Ngai donc Nazana na Paul Toudilou le sénateur donc na moma ki Jésus qui to na ABC boss Paul ABC boss abino bonga na benga bango balongwaki mais ya zongi na ye. Na moma ki boss Junior Mawete abisinga petit ça va très bien. Ngala linga boy. Reculer premier sauter. On a parlé na boko lisa que esprit boss a apprécié à kolongwati. Héritier c'est un jeune bien et puis c'est un boss, un grand leader azan à venir, orchestre à venir. Alors on nous s'embrouiller pourquoi? Donc réfléchir bien, na courager ba personne solingue puis na après na suka awa ngano na voiture donc na zamande abona yo sepana boss Junior Mawete moi le moi ya suka comme ça bande coton ba hôtel et salope moi bien émission et sa promotion toto pour na zong sa bango sikona petit temps Joseph Faso a comme bien à contretemps et marchandise qui tina moins cher facture comme une chaba koba e balibane bazobeta bawarape bazobeta et badache azobeta Agile Molisha beta Manase Mukoko Roi Salomo voilà Amour nanga ezala kayo Roi Salomo eskadela Yanga Karine papa na Gloria Yanga na yo tolata lopete na mosapi symbole ya mariage Tozala kola dana Evana jardin de Dene Yanga no toko kabwana jamais Jonas Amingo mani bilenga bolingo yo Dikando maboko banki business class les patrons veut dire mutakangi mboko Dikando maboko banki business class non dina bisio ke VIP ya rosaranate bombi biso pendant confinement doye confinement uta monya ngote Dikando maboko banki na monya entourage na tout ba Drisha les sénateurs na moni ba Gérard Nono basé belé bango tout na pesa wambota Drisha les sénateurs obi na regretter président des Azaroya Azongi Pentecôte World Azab Pentecôte Azab beaucoup teranga président des Jérès Azar parler oh Robamba Jérès il balé mais Jérès photo PC oh ils a vu naï en tout cas Jérès to kene na ba sentiment pour Jérès Azar musicien héritier Watanabe Azar mon la team biso doit ba kosa lekati biso doit ba vrai à la team na si omoni réunion ndengeleki nga za éviter nous a réunion BR rouge ils a réunion dans les amis de Wata na les coordinateur ya Ngola mobile Jérès Food a éviter na ngai to éviter la réunion nga Jérès Food on to qui pour visiter bande ko BR rouge président Gilles Molicho pour Wata ba président bazaki wana au moment arabe c'est ndengo moneli secrétaire privé na ngai to travailler na arabe ouais il y a le moi BR rouge azana BR rouge mais sous secrétaire privé na don ndenga privé to travailler na ye na pesi héritier Watanabe bambote belé na biso non dio journaliste il faut la vérité mais non bon ba vérité c'est ça ici nini yango président na ndenga mboka oyo baza makasi ya mo BR rouge ata biso les amis BR rouge ali kolo solo Ali Kolo. Mami bete la tama bo rotin baza ba fene. BR rouge Ali Kolo. Donc na ebisio première réunion BR rouge moni ke no ke et pas Paul débordé. Na so moni na mayi kuna na Paul. Si même Junior sénateur a singai Junior mo de singai Junior mo de singabi Junior mo de singai to kuna likolo na sénateur singabi na CPND Jérès Azongi abengbe Jérès ba beti 4 na Jérès bango mibale a croiser be Jérès appelle Jérès numéro na ye Jérès abengaye donc on est dans membre privé soki so a vider to ngane na voiture donc soki la team té Jérès moi j'ai pas opportunité na ezati na biso que président excusez na katote nondi na kimboko na yamboko eza 5e voyage na yana goga 4 fois alors ton aya ki na nyati mabelo na santa pena ki moni ndenge za la saison sèche na saison de pluie siko na santé na ki na saison sèche siko na minute amuke tant na bike na sali repli na so mbula ya mabembula ya bisengo la force ya goga merci beaucoup alors so na sengi merci te na bimengra boss live na gumbami dissous pour la 2e fois Totorina osa danger osa grave et pas Jérès Foudre donc naza pena na yo la team Wata c'est ma maison tili fobo toza wana
Merci beaucoup, c'est très gentil. Présent d'ici, Tossi Sana, Pona Zouapé, président Molicho, Tossi Sana. Ouais, non, il y a vraiment Arabiola. Il y a Sissina, président d'ici, il y a une dédicace. Non, Zalenga, il faut boire à Batout. Nazarana bienvenue, Fangasele. Nazarana, les seuls qui me restent, Kachito dit le américain à Belmilemba. Et puis, na moni li sous business class Maboko Bank di Kando Via. Di Kando Maboko Bank Francis, patron des patrons. Hier, Azape na Katsa Makambo, Azara Pik Master ya Totorina. J'étais sali di Kando Maboko Bank. Et puis, na moni Manase Mukoko, na moni PDG Bobo Beloy, maman Régine Lunga, na moni Batutu staff tout ya Goga ya Paris. Et ya Simon Bidi, sans oublier Didier Piana, Garçon Stema, Ibalor Mabiala, Cédric Ewata, Koulele Amboka, Pots, Nabosanyote, Massananga ya Kati. Dieu merci Tour Eiffel et même Moulenda. Bozé belé ba na bossa. Merci beaucoup Chires, merci beaucoup Chires. Nadej Bangala moi ça qui m'a solo. Merci présent des moi le basuka to kabwana yo. Ouais, na cérémonie yo on béro général Zali. Tozala ba maman bazana, caméra rose bango to mami fi. Ke bazu bango déjà. Mami fi azana, Sandra zawana, ba Samira, baza bato bazo cha pona kata bé rouge. Basé belé mais on va monter les réunions bango na monani en tout cas na ça yo nondi na kata Luanda na kata Angola poso ke ba kota ba site du kuna ba sul au mona beruja wambo beruja lubangu beruja Namibie so kiti be kabinda on a kamana mai kota beruja kabinda réunion dans lobby 14 moindo merci na présence à beruja kabinda donc na bisio na Angola base ya moko beruja. Il y a un président Gilles, on a passé un conseil Pembeni. Un conseil maîtrisé pour Marambo Zoya. Mianjimi de Mozoya. Ben, j'ai fait ça Marambo. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Alors, Arabiola, Tosouk Sana, Lilo Basuka, comme ça, président Nondi. Gilles Moulish. Nondi, avec tout le respect. Batu bazé bela webi ke ba beret rouge baza ebele mais ba mbiaka baza awa ya osakanati misu na bosani ba kombo na bango bazala ki awa na moni bonté on a zongi na Pentecost World wana Pentecost World na biso ke mbiaka kana katsa marambo azarana totorina on atangela ko komone na émission oui tena kona zonga ki pe mena ebeke na tema présent ndako lo ba fanatique atan Pentecost World na moni yo Amisi Salumu chimanga wetu maman ministre Yannick Monganga, Iguet Lema, Harmonie Lema, Elvin Ouata, Totorina, les créateurs des idoles, na pesio ba joyeux anniversaire et belé Elvin Ouata et puis Massananga Chris Bibon Trazarananga tout le temps, na moni susu antivirus Singabilamba, les qui avaient nanga Chabron Oni ne tombera jamais. Merci beaucoup, merci Tokangama. Ah donc non, l'ancien appel na Béré Rouge nous suppose équipe fort Yamboka au loin Angola. Donc, Bérard Junior sur Luanda, donc tous à la rendre tout le monde réunion soudé, unis, tout travailler sans cesse, aller aimer, partager. Donc, Instagram, Mikolo Héritier a commencé à le mot strong, et à film. Donc, il y a une application moi donc, allez s'abonner massivement à la TV8 YouTube. Instagram, partager tout et ça va bien. Il y a des forces dans ce première. Et puis TSM Mezoya, ceux qui toquent la dédicace, le patron angolais, Lil Wan, présent, il a assisté. Lil Wan, le patron angolais. Lui, c'est mon patron donc, de la famille. Donc, la monnaie présent à assisté Bisso. Donc, ça nous a plaisir. Na Talisou, na Money World, na Bango les Seigneurs. Pentecôte. Nzambe na bango nyonso donc Roland Gucci Goga. Je comprends te Pentecôte aza na beret rouge bozo boire ka mingi boni. Te azaka nécessaire na makambo. Omoni yada noko azanga mbongo te. Yebana na noko wana o soki babi mwana obala babengi ye. Akaka te po babi ke noko amema kiti te. Asomba cercueil asomba sunene. Anoko makambo. Pentecôte. En tout cas, merci Belé Nandengo ozo aider ozo soutenir frère non Guigui Arabiola donc merci Belé. Je reste foudre. Vous monica né dans un petit frère dans l'orchestre. Voilà petit frère dans la palin. Je reste la foudre. Petit frère dans la palin. Ils attendent aux zones à gauche droite. Ils ont plaisir comment derrière moi dans zone derrière ma boucle papa na. Plaisir à toi présent dans la Gilo, présent dans la Power. Moi na Souka. Té. Moi na Souka Caleb Goga. Moi na Souka poto ke musika te na Souka na moi na Souka. OK, merci beaucoup. Voilà, toujours continuer tous en Samira pour le marketing. Wana ndenge ba Béré Rouge ba kabola ba poste na bango. Alors Samira Wata, ça va?
Ouais, ça va bien. Yo sikoyo Samira, aux en charge ya marketing, ya wata na kati Angola et puis partout. Sikoyo, dis-nous. Charge wana ba pesa est-ce que zo kokango? Na kokaka ngo po soki na bande kokoka te balinga bapesanga te. Donc lokwa bapesaki nga seke bamonake non na kokaka na bundaka eya butu eya moi na marketing na lala te mpo na wata. Donc yango poste wana vraiment bapesa nga mpo na o mérite yango vraiment. D'accord. Sikoyo ba plan ya marketing mpo na yo. Champ de bataille na minute eza net nene parce que na 2020. Na 2020 na minute to basé non sur que ba fan Héritier Watanabe ba s'abonner sur Instagram na ba compte tout Héritier Watanabe. Donc tous en poste to travail marketing eza côté ka artiste na yo. Donc biso tous en poste to te ka artiste na biso par rapport ya internet. Na minute internet eza na vitesse. Internet eza na vitesse faut te que voilà. Pour artiste comme ça nzembo kitoko son internet c'est pesi makambo te bato ba babo fouté. Donc y en a minute so bo tala trop na ba publication na basé sur ba fan. Pour ba fan de ba sala raké artiste amata. Fan de télécharger. Pour biso to rose à la bureau mettre télécharger belete. Donc ba fanatique nde Héritier Watanabe balingaka wata bango nde bazana pona ko télécharger pona ko pesa artiste na bon makamto zo ba vie ebele. Chaîne YouTube Héritier Watanabe zaranine. Comment on a vraiment? Héritier Watanabe. Simple. C'est officialité. Officialité. Héritier Watanabe. Bon Instagram Héritier Watanabe. Héritier Watanabe. D'accord. Merci beaucoup Samira Sikoyo. Pentecôte s'il vous plaît na oyana yo na si sana na libéré après yo kani. Na minute yo mi ange mi démons obim. Bandeko to sali mission oyo bandeko pe bazana bezo ba mona force na yo. Parce qu'on dirait Samira olali na Facebook, olali na ba ozo partager les soutiens. Parce que bana besoin mona émission haute sali oyo ezo ba vie belé pona yo. Est-ce qu'on réussira en non dio kuto yebi makamane eza olobate mi ange mi demo zo avec force. Donc album sans monotonie na benga rango, album historique, talaka yemoro Héritier Watanabe Terminator imbattable. Donc nebi ke mi ange mi demo émission nanu bon ça va vie belé na compte nanga na promettre yo yango to partager donc biso pena ba fan ba yo rapper biso quand même ba fan ba yo biso yebi yango na yebi ke walo beti nonga kaka mo yebi ke Samira na ba fan na yepe belé donc voilà c'est un peu ça donc. Merci beaucoup Samira. Montero Wen a Pessi Gogan Bambote Montero Wen mon ami. D'accord. Pentecôte World. Aux membres à Béret Rouge, oui. Mon dirait moi possibilité ça le roi Bavien Nanga Xavier Lopez président de PSE Bambote Rotozali encore une fois président Xavier Lopez numéro 10 Joa Bambote bino nakata la team wata oui lukani banga toni nyongo Pentecôte wala on dirait ba prêtre boya rendre pour na opesa non koluka libanga c'est trop dire pour yo ebi yo tsobi la Pentecôte sur le lycée yoka ah eza musique intelligente ah tu es mara bêtise te amno ba rumba to la musa ba King Kester amna rumba pe original donc sans bêtise musique non les toy pende ko misinzambe c'est pour cela to zawana eloko za malamu futo pe sango makambo wa to boyi ba orchestre ba kuluna orchestre ba polémique biso c'est du travail eza kibomoto de babolamu ba malam tel mezawa avec lui-même la Pulga il se comporte bien naba batunaye vraiment c'est un gars simple sympa donc et lo wani bozo bosana eza que Héritier Watanabe na ndenge musique etambolelaka c'est comme si bino bato boza ba possibilité bo soutenir pe bandeko ya ba marketing tene ba masa muso ba Béret Rouge po tomba kenda na ba porte ba tumsuro boira bango ba kepe ba beti matolo mais bino boza wana bo soutenir bango tout moi teke ba do mo peso ba fandi mais ba petit Béret Rouge se ba lekel faut ba senga faut nini ah non bo ça la faux non les arabes ba kebele ba luga succès ali so pesi mutuli pana gauche droite ko ebate so kutana mutu mobo kabele de temaza Béret Rouge jamais mingambo jamais biso mo doza base au crédit onani ko ba méga biso moko toza organiser Béret Rouge awa mosenzi azala raté awa
sembaza te bato nyonso basalaka baprésident Gilio bagusi bango tu baza awa barade weston nzamba mibali baya star bango tu bakopera nani akolela nani awa boye bato tu bakopera na bango mama beret rouge ba t-shirt o ba organisation toya atelier to meli nani yango asomeli moto awa organisation beret rouge basengaka te yo so kabeli mutu siko komisa honnête ngo sela ngo succès non ah munyo so na makambo na ye beret rouge so na makambo te okokota te. Moi quelques dédicaces dans ton cabane. Ah dédicaces les amis de Wata. Kobora non kobora bato baza te s'il vous plaît baza bande bozana bango déjà ah bora batali ba. OK na boaki dédicace na ngai. Osali comme monotone so amati wa boaki muto azane. Lingana ne trop c'est la famille est sacrée. La famille est sacrée. Bon, nengo lingi libanda na naviguer mukie. Na Paris, Soko de Paris, Nikens Bayaka, Babi Enzo, Abouba Masitu, Escalier Asuka, mon ami. Bon, na boaki et certes Mushigo, na Messi Mushigo bana ngai. Merci beaucoup. Samir Amabanga pour na toka bwana. Na libanga boso na pesi non boss na héritier Watanabe place Aza Bobo Beloy sénateur Paulo Tudilo na ko boss na ote Mami Fiongo Xavier Lopez Mandela Weston so na boaki bango te et ça moi problème na boss était président des vraiment Abel Maya apôtre babi boss a mikolo azo pesa makambo Abel Maya place aux vraiment papa ya yo yango beret rouge no ça Abel Maya apôtre que Nazali Nondi premier tant que tu lingaye pas lingabiso quoi. Merci beaucoup Samir. On va continuer dans l'agent marketing et puis dans secrétaire Jean-Jacques Bazola. Voilà. Qu'est-ce que tu diras comme agent marketing na Marambo surtout na réunion au Eleki et puis na année au Boatame Asika. Voilà, merci pour la parole monsieur le journaliste Ndondi Premier. Voilà, le balan les bosses à la pour remercier les bons dieux. Tant difficile de passer dans beaucoup de moments où de passer dans il y a bon, il y a malheur, mais pour rendre une année de plus, mais tout le temps, mauvais temps, il y a le monde entier confinement. Mais dire bon, donc minga le été de qui, tu vois qu'il y a une réunion à Porto Sangana, à Porto première réunion, il retourne après confinement, donc rien à dire. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a Gorano, le bataille, mingi internet, mingi na ofina fina. Ndeko secrétaire, hein? Il y a groupe oh il y a statut à Sika non? Statut à Sika donc statut oh bobimisio pourquoi ils 8 ans belé depuis banda beret rouge statut au bimalelo. Merci pour la parole journaliste merci pour la parole na yo pour statut ou meli pour na esenga ke to vanda to kanisa place bato maele bavandi ezwaka mwa temps bozwa maele o bosala statut ou meli pona yango pena ke lelo statut na biso ebimi po elakisa ke toza en ordre na kati ya mboka o po mboka o so oza na mokanda te eza pasi lokola Watanabe aza mutu moko bo aza en ordre na makambo nyonso yango biso mpe tozalaki effort na compte sa beret rouge tozala en ordre na mikanda mpe yango lo tosali statut na biso toza représente yango partout ke lelo tokomi en ordre badocument na biso mambo na biso eza nyonso tout droit. Conseil nini opesa na bandeko baotraîner baza bastaff baartiste mais baokokosa makambo tokoyebisa bango neti ezaka problème ya organisation. Ouais basi organiser bakosala yango kaka. Merci beaucoup Sek. Pour nous clore, pour nous chiter vraiment, tous un président Gilles Molich et puis disciplinaire Radio Weston. Président, tout est dit. Tant que président, ni nos Bakissa. Parce que 2020, tu vas bien sûr, on a un confinement, mon bébé. Mais les lots, au réunir le sous bérets rouge, ton mon épée puissant, c'est ça, car ça dit batbaye, effectivement. Mais pour Nayo, qu'est-ce que tu trouves? Ouais, alors elle bosse na pesi na nzambe merci na nenga bateli biso na nengo moni biso ba santé ba système iboye po to pesi na nzambe merci ya liboso zara travail ya liboso zara bolingo nde sangisi biso awa après makambo ebele le kaki donc souci ezaki bina kete to travailler trop pour to zaina mambo ebele ya ko travailler senga il faut to sangana to za la même morale pour mambo kende liboso pour beret rouge ezara ate to bandango na passe na bango un jour to ça l'émission penana yo po na beta histoire à beret rouge à part que président na surtout fondateur ya beret rouge ya beret rouge senga photo beta lisolo ngo les apina minga loba tozana beret rouge musu ebima na wambu na pesi mbote na kade matumona
le président de Béen Rouge na Wambu toza suna Kabinda na mona Kanto Moindo azo chape pour kuna ça va courage toza suna Béen Rouge na Kini toza suna Béen Rouge na Turquie na mona bata Turquie na pesa pena conseil na batu tout ya Béen Rouge na senga ba conseil na biso ba Turquie tina Turquie toza pena ba Shogo wata bazawana batu bazati na Brésil toza pena Ligue Poison zawana donc non senga pena ba conseil na biso batu to balinga héritier watanabe bocha Béen Rouge maboko bo soutenir Béen Rouge ba Xavier Lopez Dizamboka na pesi susu na Mandela Weston ba président des pourquoi pas Bijou Selemani malgré Ozate Bijou Selemani Bambote Mami Fiyongo Sandra Basele na pesi susu na dombo soutenir Béen Rouge babi loboko Moussa Pimoko et Sokola Relongité ko sangana na bino soutien na bino surtout muto pena ona lingara mingi na batunya sa président des Kabush papa za simple malgré mi metango nyonso na batan ya pasi ya bisengo azalaka toujours na biso a conseiller biso na pesi mbote na nga na yemo big boss héritier watanabe babi bana na misala ezo salama pourquoi pas Maman Cessé, Lolotte Molisho et Maman Molisho, Bambote Belé. Merci beaucoup. Boza Batmor, Boza Bateti, Bambo Belé Belé. Tout pour ça, on a les ganasima. Les cas là vraiment à l'aise. Lilo Banini, Oyo, mesure Nini, Ozoli Bandero, Béret Rouge, pour fan de Sabaruno, qui m'a pour Baza Bateti fort, Béret Rouge. Et le bosseur, merci pour la parole. Bissona, nous sommes bien éduqués. Nous sommes bien éduqués. Ezaka ke batu balinga kotambwisa bakombo ya batu ke bazalaka mal éduqué ou comment te koza tetu elingi koloba koza mal éduqué te eza nyonso eza na kati non koza tetu eza mal éduqué te est-ce que soki mutu aza tetu elakisi ke ifo bando finga batu non eza bongo te siko biso awa te respectera presque makambo nyonso talaka pe caméra po bamona biso te respectera makambo tu na kati ya Béret Rouge mutu nyonso atosaka mutu mutu sera poste à moninga vous comprendre ah biso mama monesto kenaka na ngona nenga hold le respect vraiment ezali eza musala héritier watanabe to bandenga okumbela ngo donc totambola vraiment yango ba uto laksa yo ba règlement de intérêt to salia ce qui au sali vraiment mbeba oko mériter punition na yo donc totambola vraiment très kitoko do so tuni ba les amis ba ko expliquer ndenge Béret Rouge tambola donc teti na kata Béret Rouge azala te qui t'étit malgré Moutazalana qui t'étit na yazarana mais tant que comme musala héritier watanabe qui t'étit zala souté le banyo ko yebisa banderonya surtout ya Béret Rouge ba membre tout royebisa ba on est tant que disciplinaire ba membre tout ya Béret Rouge oyo tozo benga ngo année asika par rapport to uti na confirmement ba pesi biso 75% na minute to bandi membre asika donc membre no sa Béret Rouge to na posa makambo tozo sala ya kilelo ezala ya kilelo. Donc on a un chemin auto tracé, donc on a un niveau donc voilà. Merci beaucoup bande sanipete na pesa mbote na Felici Manga. Felici Manga babi zalaka nengo zalaka ko kabola te, zala nengo zalaka pourquoi pas amisi wata toto ya tembe. Babi malgré zo kima mais musala faut respecter ngo. D'accord. Bambote na yo. Ouais, na pesi mbote liboso et pas Mandela Weston, mon grand frère, mon idole. Il y a mis Baile Maïba Solution en direct de Kinshasa, Disemboka Xavier Lopez, B50 de Balundo, Kantor Moindo en direct Kabinda, Autobenganga Calamité, Béret Rouge, déjà de ça la réunion nango. La Bengi sous Bruno le grand gérant, malgré le confinement, on a qui même match ça bien, Abouba Massito Escala sous Café Nanga. Ba membre tout ya Béret Rouge ba negonanga Glody Gucci Jules Molisho malgré boboya qui te pesa mbote Super Wata donc la famille sacrée. Merci beaucoup so bando pesa ba toi na comprendre que boy sur na bambote alors world